Nani yango bazo reconnaître? Na yebite. Entourage, batu mingi. Oya kenda loba, oya ye, oya kenda loba, oya ye, oya kedonge koma ki lokwa likambu ya batu 1000. Batu na batu bazo bima ndenge na bango famille zo bima ndenge na bango kuna nga famille mais wana yana wana bilela wenze. Wana makelela wenze. Bakolo pasi ezande bino po bino bomona ki nyoso ndenge banda. Wana makelela wenze. Avant la tika yo offert terre na makelela ezo loba sur internet que des fois au balakela e mabe yango e botita balite. Atala abimaka na mwasi ya ndeko na ya noko na emoko. Est-ce que ça di solo ya solo poto sili sa tembe wana? En tout cas biso toki sango mwana kufi baluki na bango pe ngate baluki pe loko moko te tango mwana benga na ye na kuta masa yake to va biso bala to yeto mona ka pe mutu te te mona ka ba na biso bato bayaka bango bayaka te bango kola bani ko sangana biso te balomini biso bango ngo banani ba mama kulutu mama leki kutu abito kende kuna to vana biso to bite biso to batata so mwana kufi famille ya pa tata me batata ba kende pa famille te siko tozela ki bango pe bazolinga na bango ya te yango biso to vana na biso unakuta ye na libala tangu papa na bango akosinga na libala nakuta ye na 13 ans. OK. Ngana salaka na 18 ans. Na lem. Nazaye ko yebanaka kututende wo mwasi. Lokola kaka nga mwana liboso nazaye ko biamaka mwana liboso oluke mwasi. Na 1970. Na 1970 donc côté de balo zaki na 18 ans. Bon. Des fois on a 13 ans, différence à 5 ans kaka maman na mwana. Bon. Mama ka mike to moni voiture ye na corps mwana tozolanda premier ti na morgue. Comme na morgue to telemi tozolela kaka ministre na vital le bibo sava. Awa tozoluka papa de fao wapi ye. Natali tabuso ya mobile ko ya na moni bango bazaki na mte. Ngabi tata mwasa de fao zalinga. Eza mama yaka na ye na telemwana. Noko na ezanga makoti. Babi sava bokoti sa bango na kati bagi no vanda bango mibale. Ka biso mibale tata na mama. Nke to vandi e komi tamoko balimba koti sa corps. Babi papa noko zonga kuna mama ko kena kiti tenga na memelo. Atinga kiti na vanda. Mama na koti ya parce que confirmer biso ko kolo mwana. Obi ke mwana so bote banaza moke si akokola yoko yeba mwana yo. To ningi to yeba mo oyo yeto yete pokula mabimisi bango kaka na morgue ya matin avion batala kite siko to koyeba confirmation pana yo ba bengi technicien ya fungolu abi mama est-ce que yo nani azana makasi ya ko tala corps wana confirmer biso abisi musapina bingani oko kanga bina ko 3 fois bina ko le ba fungolu ba mama yo le kana kei akena tali na bi papa matuma de fao. Et c'est mon angai que la makasi chaque jour il représente à chaque émission il y a chaîne oyo na bino ensemble parce que bino ndi bosala la force na biso nzamba mona papa mbola bino bande ko ya yokani télévision nzamba ya pambola bino merci na kondima ko s'abonner la chaîne oyo pe ko peta biso sous confiance comme je le disais tantôt 2022 où tout le monde est suspect sauf Yemoko Kolonzambe. Il y a des scabs de Tchéli qui a biso ya makasi na biso. Voilà pourquoi nous sommes quelque part toujours na katia musala na biso ko découvrir information. Nous ne voulons pas déformer l'information. Tous avons na copier cette information na source, pas information à solo. Pour te ba ko longola ya mabe na nzela pe to kota l'information ya kitoko. Yango wana nde musala tozali kosala. Boko ba ko découvrir ensemble na biso na bino lokola. Que tu as dit que quelque part, tu as information à solo na o etali liwa, il y a un grand artiste que tout le monde a pu connaître dans ce pays et partout dans le monde. O babengi Defao Matumona, o ayibi kotika biso depuis quelques semaines à partir ya mboka ya Cameroun,
esika wapi hôpital oyo yeba koyamba to pe koyamba ye na tango ya malade ezaki kantikini to pe si bande kopé ya Cameroun mbote bele bien que bakoyo kalinga la te on aura le temps de faire d'autres émissions en français peut-être pour vous remercier aussi parce que vous bombez biso oyo ya biso mwana mboka tito yeba yebi kozwa pe kozongisa ye na mabele ya mboka kasi to ye kozwa information na source esika wapi oyo yeba ko bona ye ko banda musique oyo akoli na ye c'est vrai qu'on vous a fait une biographie de Defao mais ekozala malamu mboyo kango na monoko ya oyo akolisi amoni tiko koma mutu munene pona mboka mobimba o a défendre drapeau na biso na sima ya caméra na pesi merci mingi na Mike Mabone bien kana na kanda mais to sala ngobongo na kiko pesa maman Mbote. Bonjour maman. Bonjour. Boni maman. Malam kaka pasika motema kaka tala kaka pasi na motema za makazi mwana o moni ndenge ni akoli bon des fois lokola zawana papa na bango tango balinga tango azunga kotinga na ndako na ye na lemba kombo na ye na nous ezaka Defao ezo azu yango sima to Defao wana kombo kaka ya musique ya musique kombo na ye to zayo ko bengela ka ye matumona François bon bango ba leki bazayo ko bengela ka ye Franfran pour kombo ya Defao azwango kaka po na misana bango ya musique nde ba changera ba kombo nani apesa ye kombo Defao kasi Defao kombo nango kandi bazayo ko beta musique na bango wana bango na bango kana ba groupe na bango wana ndenge ba komisa kombo Defao kombo na onani nga kombo na mama Nsenga Miezi Elizabeth bongo papa kombo les akina papa na Lukeba na Antoine papa Lukeba na Antoine Lulendo sikoyo betela biso lisolo yaya zo bébé bima na ye pardon betela biso lisolo des fois ozalaki mwana oye depuis akoli abotani ndenge nini akoli ndenge bon des fois unakuta ye na libala tangu papa na bango akosinga na libala nakuta ye na 13 ans ngana zalaka na 18 ans na lemba nazayi koyeba naka kututende o mwasi lokola kaka nga mwana liboso nazayi kobiemaka mwana liboso oluki mwasi na 1970 na 1970 donc côté libala ozalaki na 18 ans bon des fois on a 13 ans différence à 5 ans kaka mama na mwana bon 13 ans bon François botamaka na lemba bon talaka na ndenge ya misala kaka ezalaka tokoma na Kisantu na Bakongo po papa lemba botami na Kinshasa misala akeko kola na Kisantu po papa zalaka chauffeur to nandi to vandaka na Kisantu bon François musique na ye wana po ezalaka na banza dona ye kaka nzambe abungiselaka dona fois azalaka musicien po azalaka soki akeke awuti classe po bazalaka na ndako na bon studio moko bana bazali kola bon bazalaka kola mukolo ye François bon sikoyo po lokola azalaka soki awuti classe azalaka kotambulaka pamba te azalaka pe na bakamarade ebele te soki sa abimi classe komona kote nde na ndako na baso yoko kasi azali bana nzoka azali na kati ya ndako na ndenge tozali komona oyoka manzanza na banzete kokokokoko azobetaka azobongisa banzembo papa kutu aboyaka makambo wana ye mutu ozotanga osalaka makambo azali koyoka kati na ndenge akontinaka kobetaka kati kobongisa banzembo na ye banzembo mpe ezobonga basangani na locataire tozalaka na lupango lai azaki yaya na ye to azaki leki locataire azaki locataire na ba âge bazaki âge moko bon azaka locataire talaka soki bolingo eza nango mwana mobali wa locataire wana akomi lokola mwana ya papa basangani babongisi banzembo mpe ezobonga kombo ni nani locataire yango lai na Kisantu kaka na ndenge bazali kobongisa banzembo mbala moko makambo mpe ezosimba babandi kobima koluwe babare bazobengisa bango na babare avant kokota okende kotala futa mbongo bambongo kaka oyo ya mike na ntango wana na 1981 na 81 oui wana mwana nanga wana kuna wana na botami te na 81 wana kaka bongo makambo mpe ezosimba kana muke ezosimba siko ndenge akomaka koto oyo musicien moko akina kobeta na Kisantu Manuaku ntango Manuaku Pepe Manuaku bon siko babeti ye masolo mwana moko aza moyen te succès soko zwi na banza makambo kotambula kitoko
ezalaka mokolo yenga tia banda okebeta mama na kata ote tia banda okekobeta wana abanda ozonga nini na ndako wazali kozonga nini na ndako na kisantu wana mazonga na ndako kaka na ndako kaka siko manuako ezalaka mpe mokolo yenga totalaka lupango etoni na bato baye na ndako na lupango baye kosenga siko nzela epai ye papa mpo bazwa ye baya na ye koto wana nini bomo na 81 na 1981 basololi masolo kutu esimbi na ndenge akomaka koto oyo papa siko aye kondima andimi kasi nde epesaka mpasi tala kaka na bana bakomi kolela akende susu na ndenge akoma koto oyo ndenge akoma koto oyo ndaye Kinshasa bongo na pepe manuako bongo laya tikalaki to ayaki na ye laya atikalaka na ye po azalaka professeur azalaka professeur na ndenge mpe avoisin bazakokaki poto laya tozalaki ne kaka na kisantu siko defa kutu nakoloba nini aye Kinshasa na pepe manuako azalaka na maboko ya manuako kovanda po atalaka misala na bango toyokaka bakabwani po bazalaka shock star manuako shock star te bon toyoka ye defa akamone big star tango toyokokota mena nakitoke malembe na shock star nzembo nini oyo yokaka mwana na yo abetaka yokaka esengo moni kesaki succès banzembo nyonso kezalaka nongoka kitoko koyeba ta moko te nakoyeba te ok tokei tocontinue kasi nzembo kaka nayebika oyo ya manuako soki nzembo nini ako totala nabosa mpo makambo ewumeli lisolo nazobetela ngo nde eza bongo te eza mpenza bongo mpo ozobeta mpenza makambo nautaki mpe kolanda na kati siko na ndenge ayaka koto biso mpe totikaka na kisantu yaye kosala big star big star na ndenge azali kona kobetaka otambusa kokende kovesa kokende matadi yo fo aleka na ndako defa omama ye kokufa moto atikala nde ngai mais abanda koya mpe kisantu azali koya yo nti lelo ozalaka na kisantu nazalaka na ngaka na kisantu nakende epai te azali koya kotala yo kuna kasi na ntango toya kokota hôpital awa na ye papa towumelaka na bondeko awa na nenini wana papa na 1999 po ye mpe akenda 99 atika biso ye papa nano akufi te tozalaka na hôpital kuna na ndenge tobima defao akenda poto na poto wana akenda nayebi te makambo nini akendela kuna awumela mpo na nini lokola na ngai nayebi te me bamosusu bayebi na bango bamisusu banani kasi bato ya mokili kaka te ndenge akendaka na poto ndenge akendaka na poto kutu na poto te na Kenya na Kenya awumeli kuna mbula na mbula afazonga koto 20 ans mais des fois tango azongi koto na mukusika to sala kaka mbangu tango uti na Kenya ye tango uti koya na année passée tango na 2020 na 2019 aya kotala bisabosa na kanga ite aya kotala biso na kisantu des fois na tango kutaka matadi mwana nga we misato akina ko zoye na matadi na voiture leki na ye mwana nga misato na ndenge balekaka na ndako toyambana mama leki ngalubia tanso bando kenda nakolela nde mama leki kitisa motema sina ye kitisa motema bondela kama kasi na nzambe po musali kende liboso soki musali kende ngo liboso bino pe bokosepela maloba yebisaki nga nde yango wana na ntango akenda kobeta miziki deuxième tour abosana ta Yesu na ndako na bapromese apesa biso esalama kutu te liwa na ye oyo sikoyo ntango toyoki ke defao ezalaka 2h du matin wana nga kutu nazobela ezalaka le 27 le 27 lundi le 27 nga kutu na fièvre nalali kaka na mbele na chambre na 2h du matin koko na ngai mwana ya otoza na ye mwana na ngai liboso na mbanza ngungu koko na ngai mususu awutaka awa na kisasa azolala na salon babengi na 2h mwana yoki abapele ya ero ezalaka malamu te makamu nini ekoko atuni ngai ndamoni nani ye rita lobi zipe nzola nani na sutuki zipe nzola kasi mwana kisantu ozali kovanda kana badefa makamu nini ndio
a publié que passe na motema liwa ya ndeko na biso de femme na motema mama peli moto kuku na mbeto na liani na pique crise na butu wana siko ye mwana mususu na mama ngai na 18 muninga nanga sana puta benga inga lobi ya yana bina sana hospital na linga kinanga koloba te makambo mama saka ya sol na dezi limatewa na titongo tolala te bozotala ka tolala te afunguli telefone ba message bele na telefone yana bina makambo saka ya sol lunga benga yana bino makanga na kisasa kabenga na wana yamba kata yambi makambo to yokinde nini boze na ku explique bino lo ezaka ya sol nandi tovanda kana kisantu pasi na motema ndingi to yeko to mama kisantu ningana makasi kulela banda wana nandi to yeko to tumivandisa kaka pasi na motema na ito te mama kolela te mama kolela te liwa eza mokana nzambe ngapi defa wakoli na mabuko nanga nandinga komi mutu monene na misu na ngai ngapi na boko la bana ngomala na tangu mama na bango akufi na kokabula te na bana kolela te pardon mama na ngai pardon nayebi ke parent alingaka kunda mwana kasi moko nzambe ye moko asalaka ndenge ye moko alingi bazomona valene te mama kolela te yo nde obokoli ye moto mokili ata apesi yo valeur te nzambe moto ayebi nzambe nde akopesa yo valeur nzambe akomona ntina na yo po ye moko kolo nzoto ntango azalaki na bomoya banda koya mpa na yo pamba te soki azalaki na ntina na yo te alingaka ayaka mpa na yo te soki azoya mpa na yo ando oyeba po ane bando oya mpa na yo parce que azoreconnaître kozalaki mama na ye eke yo obokolaki ye zwa makasi zwa kimia zwa mpenza kimia po tosolola tocontinue lisolo na biso ntina suka tosilisa kosolola opesa mpe liloba moko na bakonzi oyo bakoki koyanda yo na minute oyo ozali koloba zwa kimia mama zwa kimia lisolo nde eza bongo makambo eza ebele na ndenge nalobi bongo ko bocomprendre kaka makambo ngani naza mama defa nakute mwana moke akoli na miso na nga na makambo ne misala abandi yango na miso na nga na ndenge akoli tofandiki papa akufa ngapi natikala na ngai siko boye okozonga kisantu so matanga nakozonga na nga kisantu siko programme eza nini est-ce que okoyeba mwa idée ya programme soki eza ndenge nini programme lokola tovandi natuna bato mosusu mpo bapesa ngai eyano ya programme ndenge tozoyekela ke kode kobima samedi oyo alobi nayebi te soki mpe eza bongo nayebi te po biso bana tozoyeba te pendant que programme esalami yo oyebi te kasi nde bazoya koyebisaka biso kopesa biso bainformation bana oyo ya biso na bana esemeki na bana na ngai boza na famille ya nani bon awa tovandi awa na kote ya papa ya defa na kote ya papa okay kote ya papa lokola defa azali kovandaka awa yango na tovandi awa papa oyo mpe malamu makambo ezalila kaka awa yango tovandi awa tozozala baprogramme yango soki ngongo ekoki tokei organisation banani bazosala ya programme mpona matanga ekozala ndenge nini oyebi pe te wana mosusu nakoyeba te bana ya mikolo donc bana na yo ya mikolo bango bazosala programme bazoya koyebisaka izo kopesa lokola biso tovandi awa tana banzoto yango koningana balali esemeki to lokola aza wana kaka lelo kabomoni ye kolia te bafievre makasi batension moke na hôpital moke moye mpe ya kosala ndenge ata kutu na balabala tobimaka na biso te toza kaka na kati sikoyo mama question na ngai ya suka ezali nayebi te soki ekoderange oza obligé te ya korépondre mais avant nakende na bato mosusu nazotuna papa des fois atiki bana malgré bakufi me bana bazali aza na bana na ye oye moko aboti nani defa ye moko mwana na yo matumona
abota ki bana bongo bana mususu bazalaka komona aboti mwana na ye kote mususu okoyeba te lokola ye defa lokola za wana talaka komona kene voyage na ye mbule ebele bokozokuta na yo yebi bana na ye bo mwasi moko azali koyaka kuna na ndako nalata mpe bilamba na ye ayaka kolakisa biso mwasi yango abayaka nani kombo kutu nani engunduka ayaka toyamba ye bavana kuna banza peuple bakati jours kuna na kisantu na ndako na ye de femme bayaka na ye bandeko azali kovanda kane bwana tango awa tango aye mukolo bazongisa wana mpe tolakisa bolingo tozongisaka ye mpe malamu bon ayaka na banza ba 3 fois deuxième tour baye amoni ndenge toyambilaka ye kitoko na ndenge pesa biloko ka wezaka ne moto ayebo sino arezona mpenza malamu wana bayaka kotikilanga bilamba mwana mwasi wana mwasi mosusu ona lobi wana yaka wana bo mosusu mpe mwasi mosusu ayaka lisusu mais na ndenge azali kovivre na ye alakisa biso mwana te basi nde nayebi basi mibale bayaka ti bakomaka na kisantu wana ye papa kutuna na kofi te bayaka namonaka bamosusu to alatisaka nga mwasi mosusu sikoyo lokola ndenge ya voyage ake kowumela kuna makambo mosusu nakoyeba te mpo biso mosika ye mosika tala kaka. Merci beaucoup maman toke koputuna bandeko mosusu mpe bakokopesa liloba me kasi liloba no asuka otali caméra mpona bakonzi ya mboka to mpe baoyo nyonso bakokoyeba koparticipe na organisation bakonzi ya mboka mpo lokola na liwa de femme makambo ebele ezolobama makambo ebele ezolobama me nga navandi nazoloba nde batia na motema makambo ya solo mpenza nazoloba nde yango wana naza mama ya defa po nakoti mwana moke na libala na ndako ya papa ya defa nazaka mama na ye poto umelia nakoti mwana moke 13 na ndenge ya commune ya na ajo aye kokufela nga naza kaka po malamu ebele ezolobama ya lukuta me oyo nga nalobi nzambe témoin nzambe aza témoin bongo mama biologique na ye azalaka to akufa mpe akufa kala akufaka na 1991 na banza papa akufaki na 91 balandanaka te papa ye kokufa na 2000 akufaka le 3/7 mois 2000 ok mama nde akufa na 91 bon tozala kovandaka mpe esika moko ezala te mwasi mosusu kuna na quartier kuna mwasi mosusu na place moko kaka tozala kovanda bananga na kota kaka na ndako ya papa na ndenge bakufi nga na tika place moko bolingo mpe ezalaki nango soki bolongo ezala te nde bana bayokanaka te. Merci beaucoup mama okopesa numero na yo mpo baoyo bakozala na besoin bacontacte opesi numero na yo mpo babenga yo oyo bakoyoka mawa mpo babenga nga numero na ngai 084 019 07 na suka nde 73 bandela yango lisusu 084 019 07 na suka 73. D'accord. Nzamba batela yo komitungisa mingi te kolanda mpe baoyo balobi te makambo elobamaka ebele likolo ya star kasi yo lokola mama kanga matoi tala liboso kolanda mambo wana te kimie bila yo mpenza. Merci. Maman bonjour. Bonjour maman. Mama yo oza nani pa ya defa aza tata mwasi ya defa tata mwasi ya defa matanga toyoki bino batata bozosala matanga awa tozosala matanga awa na mokoto 206 mpo ani bosangani te batata na bamama babi bosali matanga bisika ebele biso toyoki sango mwana akufi baluki na bango mpe nga te balobi mpe eloko moko te ntango mwana abenga na ye nakuta mama sa yaki tovana biso bala toya tomonaka mpe motu te tomonaka bana na biso bato bayaka bango bayaka te bango kola balingi kosangana biso te balobi nini biso bango yango banani bamama kulutu mama leki kutu abi tokende kuna tovana biso tobi te biso to batata so mwana akufi famille eyaka mpa tata me batata bakendeki mpa famille te sikoyo tozelaki bango mpe bazolinga na bango koya te yango biso tovandi na biso awa
siko ezokende ndenge ni évolution na préparation nyonso bozoyi bango ndenge nini nani nde azosala bino bango ndenge nini bana nde bazoyebisa biso ndenge bababongisaka tata kote ya defa okasi matanga toyoki ezali esika mosusu kote ya mama ezosala matanga bino mpe bosala matanga mpo ani bosangani te biso le mwana akufi sango yebi biso le 27 sikoyo nazotulanga place matanga ezali nayebi te asili ekozala mpana biso mpe mpa bamama sikoyo mpa bamama babengi mpe biso te me mwana oyo ya biso nono ye abengaki nga ta mwasi yaka biso oza awa na ngengeli nono azali ya leki ya defa toye te tovanda bana toyaki kotaki papa nono mwana leki ya defa propre moto moko abengi biso mpe aza na ye te biso tovandi kaka na mwasi nanga awa bana biso baza kotala biso baza koloba oyo bazomona kuna sika komi ntango akende kozwa ebembe te ebembe koya lelo mercredi bango balobi kuna na aéroport kaka 5 bato 5 personnes na ye mwasi tolobani na bongo 5 personnes tokende biso tovanda bango bakende biso tokende kaka na 51 mama alobi nga na kokoka te ngabi te nga na kokoka tokende bamona po kuna so baluki tata soki mpe nga naza te emoniki kopesa bien te tokende biso wana tokuti mpe bemena na ye te tozeli ndenge tozolela wana bazofilme mpe biso esili batuni mo makambo mike mike tomoni voiture eye na corps yango wana tozolanda pemene ti na morgue tokomi na morgue totelemi tozolela kaka ministre na levité alobi bosava awa tozoluka papa de fau wapi ye natali ta moso ya mobali akoya namoni bango bazalaki nanu te ngabi tata mwasi de fau ezali nga eza oyo mama yaka na ye na telemi wana noko na ezanga bakoti babi sava bokotisa bango na kati bakende ovanda bango mibale kaka biso mibale tata na mama oke tovandi ekomi ntan moko balingi bakotisa corps babi papa noko zonga kuna mama kokende na kiti te nga na memelo batie nga kiti na vandi mama nakoti yo parce que yo confirme biso mpo yokolo mwana oyebi ke mwana so bote banaza moke ti akokola yo koyeba mwana yo tolingi toyeba oyo ye te oye te po kuna babimisi bango kaka na morgue ya mati na avion batalaki te sikoyo tokoyeba confirmation mpa na yo babengi technicien ya efungoli abi mama estce yo nani aza na makasi ya kotala corps wana confirme biso ayebisi mosapi nga bingai okoka nga bina kokoka 3 fois nga bina kokoka ole bafungoli babi mama yo leka nakei nake natali nabi papa matuma de fa oye mama est-ce que ya solo ngabi ya solo mwana azaki moke ti akoli na komi ne boyi bongo na bosa na ye ye yo kaka de fa on ye ça va mama ozwa nzela bima na bimi na ta on a bimi bamosusu batikaki batali baye kobima ministre na député balobi boyi lelo toye mpona kokotisa corps lobi eza likama kosola tata na mama tokutana ngai wana mercredi kaka toyaki wana ti tozongi na biso toye na biso na ndako bakonfirmaki rt bakonfirmaki place pt tovandi na biso botikaki mpe numero te bapesi mpenga bastengi numero te bango mpe bapesi numero te tozongi na biso bakroya bango bakopesa numero wana ministre ya culture na député ni bana siko bazalaki bona nayebi te soki bango nde bazwaki banimero babi tokoyoka apele nga lere mwana ye natuni ye siko ndenge balobi bakobengisa biso tokutana ndenge nini nga nayebi place te nayebi mpe rt abi te soki babengi biso na ministre biso nde tokoya kozwa ye mpo tosala nini tokende mpo babengi bato mibale tata na noko tovandi na biso te tovandi nasukolaki 6 heures navandi nazozela bango zela na moni moto te ti ba 12 heures eloko te mo bango balobaki bakoya baye te mwana moko abenga tata mwasi ndenge nini ngabi naza bien oza wapi ngabi nazaka na ngingiri kuna na ngingiri lero oza kosala ndinga bo kasi navandi kuna te me balobaki bakoya kozwa bino bokende pa ministre na place wana bana bato bakendeki nga nakendeki te po bamama ale bakende kozwila bango na parti kuna bamonaki retard yango bayaki te sikoyo banda wana mpe tozela bango bazolandela makambo wana po lokola nga nazalaki nanga te bana nanga na bango bafamille kuna bazolandela bamakambo wana toyebi ka confirmation mercredi ebimi kobima samedi vendredi tikina kolala kuna na nini oyo na matonge na salle nini la grâce de salle bazui salle la grâce so bauti kuna 9h levé de corps
la cinquantenaire et qui connaît pas beaucoup ça là bas milulu na bango nyonso. Donc vendredi bolali na la grâce, samedi to corrier ko bima na cinquantenaire. Bon si mandele ba na milulu wana esinde to ke kaka moko na moko ke kunda ne to zongi programme za bon. Programme za ndenge wana. Kasi yo liloba ni ko loba na bakonzi to pe na liloba suka nini ko kozana. Liloba suka ko loba nini? Liloba suka ko loba ngane omoni bo ndenga la vandi. Souci kotinga émotion kotinga makasi nazo ko. To moni ko za ko bela kutu. Nazali nazo bela kutu nazo sukir. Attention 18 bah les autres qui bati 15 ans mabe donc moyen que tes autres nazo la ndé beaucoup tinga ya to ba mi konzika ka bango bazala ya biso basala makambo na biso balandra biso makambo ndenge ko leka po ba yebite wana mwana bango azaki mokonzi azaki makambo ebele moto to lo ba makambo ebele belé ezala ngote kasi tata mwasi ko tata mwasi ya defa oyebi bana ya defa te otikali koyeba mwana ete defa ona biso eloko moko te ke mwana nga intelema aza kobombela biso makambo te mais na point wana alobela biso eloko te basi azalaki na bango tomonaki me na koloba ota mwasi na boti mwana kuna alobaki te tia ekokufa question mona ngina tuna eza mwa makasi mingi me ndenge ozobela na ti ndenge ozoyoka bien te natuna te na kati ya motema kaka ezotelengana nayoka na ndenge ozala sona okoko na répondre sona okokatela répondre na lobi basusu balobi ke papa defa wakokai kobota te parce que noko na ye to tata mwasi na ye moko alakelaka ye mabe yango alingaki kobala su te abota lisusu te basusu mpe kote mosusu balobi ke azalaki na déception moko makasi yango alobaka kobota te akobala susu te yo lokola tata mwasi omonaki eninga wana eza maloba bato mokili baoloba biso moko toyebi yango te nga mwana nga nayebi te bana botemi mpo ndenge azalaki ndenge aza bomoyo aza boso omoni nga boye okokama oyo azoyamba bonani ozomona banda abotami ti akolela ye asali bamakambo ne nyonso toyoka eloko moko wana te wana bazokosa obetaki lisolo moko akolo biso kakimi kasi banda obeta ye makasi nga nazala kobeta ye soki mama azalaki temo azomona omonaki classe ba 10 heures yo yeli nini yango papa omona asali nzala miliki na yo ya Nestlé ati micro na ye asombi boîte ya azui alokoti linzazo ezaki ya huile ya plat asali yango lokola guitare na yazobeta so na beti ya mbongo kolia yango kaka ngabi tela nina lela yango mpe bongo te kaka ndenge wana ti na ndenge balongo awa bakeki santu siko mama na papa so bakolandela yango nga na tikala mosika mais lelo awutaki kuna abosanaki mpe te nga nazaka vana na banda ana ngilima azoya na ngilima bana nga bazala bango lelo nyonso ko musique ko benga bango bakokende moko kuta matala ko ya terema utaki matala keniki kuna abengi mwana nga wana bakoko yele nga bakoko nga na mona ali bana na bakipa de fa bakutani basololi fala passer nga biso ko kutana ye pesa na mala téléphone mais apasa nga ami passer ki ngate na lelo yaki na poto pe toloko luketi ba pesa ki ndako wana na bebisa 15000 ya transport bazola baza wata voyage ko président zako bomba lingi te balakise pazali banda wana pe na mimonelaki ete banda kene poto azonga tokutani te yango moni ezopesa ngai shock mingi na motema nde naza boye nzambe kaka des fois amemaka mokonzi ya mboka oyo comme taximen mokonzi ya mboka oyo azalaka taximen na des fois ezalaka lisolo ya solo to ya lokuta en tout cas wana nde toyebi yango te toyoka bato ya bilobaloba bazoloba lokola kufi oyo azalaki boye biso moko kolo famille toyebi yango te mais ntango akenda Kenya akimaka makambo te en tout cas lokola yazalaki déjà azalaki epai mosusu ngai epai mosusu en tout cas moyen nayiba mpenza ide wana akendeki ndenge nini asalaki nini nayebaki yango te merci beaucoup tata mwasi kimi ezala na yo nzambe apesa yo makasi tokozala na bino vendredi comme samedi ti matanga ebima merci liloba no asuka ezani yanga suka mwana sakufaki parce que nde sala motema basusi makasi nzambe apesanga makasi bango bamikonzi na biso mpe balandela biso bayeba ndenge bakobongisela likambo oyo ya mwana bango ebonga ndenge nini kozala ndenge nini nasengi nalobi eloko mosusu te kaka wana numéro na yo ya telefone mpona bato baningi kocontacte ta famille ya papa numéro ya telefone nanga 089 32 28 806 bandela 089 32 28 806. D'accord. Bonjour. Yo za nani par rapport à des femmes? Ko ba très peu to zo mona. Bon là koki ko lobaka na grande sœur na. Oza grande sœur na. OK. Yo oza balobi yo nde pena awa ndo mona ndenge big star ebotama.
betela biso na lisolo ya Defa na Big Star. Bon, ngana yebike Big Star ebotamaka penza awa na sa nzeta lidame ayi na nzeta lidame moko yalaki ya munene na kati ya lopango tokatango mais ebotama penza awa ba répétition na ye makambo na ye nyonso ebana kosalama awa ezala bamusicien balingi bakende répétition eyala balingi bakende beta ngai nazalaki lokola cuisinier na bango donc biloko bamusicien Big Star bana kolia no ye moko fonda bandai kolia en tout cas na bandai kolamba fonda bandai kolinganga la lambela ye fufu na ye abana ko yebisanga yaya soko lambi fufu na nge fo bima mafuta e mo ngala zo c'est qu'est-ce que fufu peut bima mafuta ezalaka ote ba miso ba yebo lamba fufu te so ba lamba fufu ba lamba fufu ka bon mais fufu na ngai yo lamba fufu na nge bima mafuta eloko na yeba ka no linga minga en tout cas no linga minga madesu na ye eza poto te eza ya kolemba te sauce ya madesu wana eza ya kokanga te mais eza kaka normal mais eza kitoko na babilo mususu ba accessoire mususu bana kozanga te Big Star yango ebandama ide nango ezomaka ndenge ni poza kina Shock Star na Pepe ayeko koma na Big Star abanda kovanda awa ezaka ndenge ni. Bon, Big Star, là, il y a na Grand Zaïko. Grand Zaïko, voilà. Après Grand Zaïko, on a invité ce qui a gagné na Shock Star. Shock Star. Tant que il y a kuna, ndesiko ya yaki ko joa makanisi ko sala Big Star. Tant que joa ki makanisi wana za likamuna bango bala mibali ndenge wana ko sala na yeba kiteme. Tant que il y a makanisi ki a fondé asa la Big Star nde ayaki ko sala Big Star mais Big Star répétition nyonso ya liboso ebandelaka awa bazalaka combien temps babandaki ni bande okoye ba nombre za moi ba kombo ya moi moko tant babanda Big Star namonaki Ladi Mbala Théo Mbala ba Montana ba Kabose voilà Kabose pas bandi musique wana Kabose ba Montana en tout cas bazebele bazebele ba koko da doli bangwana nde batika na poto na ba Ladi Mbala na ba misusu baza ebele penza na ba danseuse na yebaki lelo na ko loba ke ba Christine mais lelo akoma na ye mama na banda na ye mais a changer na ye akoma na ye pour le capitaine armée. OK. Mais bango nde tango bango ba bandi musique ba Christine wana mabele kutu ya mike. Donc ba makoli na kata ya Big Star. Ya solo wana. Siko nzembo nini oyo yo yeba ki Big Star tange bwaki olobite mwana biso ayebi mundule. Manzembo ezebele. Beta na moko mama. Oto mona pena ke yo pena Big Star yezalaka awa. ezalaki amour scolaire mama boni otiki bana nzembo oyo wana soki ezoyemba ntuka ezopesa biso mawa tro ya solo ezopesa biso susi papa boni otiki ndako likambo toweli te makasi aza eloko mwana moko tokangama na ye oyo mpenza azalaki du cœur na bolingo ya famille na ye toyaki na bolingo vraiment mais nayebi ke bamisu bakoreconnaître na bango te mais nzambe ye moko ayebi nzambe ayebi liloba wana ezongi mbala mibale banani yango bazoreconnaître nayebi te entourage bato mingi oyo akenda loba oyo aye oyo akenda loba oyo aye oyo akende donc ekomaki lokola likambo ya bato 1000 bato na bato bazobima na ndenge na bango famille ezobima na ndenge na bango okunanga famille mais wana yana wana makelela wenze wana makelela wenze bakolo pasi eza nde bino po bino bomonaki nyonso ndenge bana wana ya makelela wenze avant natika yo offert terre nanu makelelo ezoloba sur internet que des fois obalakela ye mabe yango ebotita balite atala abimaka na mwasi ya ndeko ya noko na ye moko est ce que ça di solo ya solo poto silisa tembe wana en tout cas nayebi yango te nayoka yango te kaka lelo oyo ndenga nazoyoka na matoyi na bino kabima na mwasi ya noko na ye yango wana botaka te mais nayebi yango te eza vie privée ya mutu bazalaka pe na basi tanga bana kokola na ye ngai nayebaki nayebaki esika bana kovanda kazaki na basi na ye azalaki mutu ya mobulu te kaza na basi lelo alakisi bino boye nayebi namona ngai nayebi mwasi ya bana kovivre na ye
mwasi wana bana ozala na poto bango na bango bande basaka bamakambo na bango aye me ngai nayebi mwasi wana soki mpe mwasi wana amoni nga ndenge amoni nga koyeba pa vraiment mama akoyeba ngai akoyeba soki amoni topesi ye mpe mbote mama mpo ye moto akotémoigne ya solo ke azalaki mpe mwasi ya papa de femme nayebi ye mingi tolingaki ye mingi ok en tout cas tobosanaki ye te soki patikala na mwana defa wabetela biso ta ye moko ayeba mpo tolingi na biso bapublicité te mais ye akoyeba ye akoyeba liloba suka sikoyo mama mpo topanda liloba suka eyaka pasi pasi vraiment ezosala biso na makasi na motema quelque chose tokoseka mais toya vraiment na pasi oyo babengaka greffe ya famille ake greffe ya famille ake mais liwa eyaka nango destin ya nzambe boyebaki kabelaki bon boyokaki sango kobela na sango kobela toyokaki te sango kobela eyaka brusquement ke abeli toyoki mikolo mibale misatu akufi wana nde toyebaki bayebisi bino soki akufeli nini exactement en tout cas nalingi vraiment kokota na mozindo wana te mpo ezosanga pasi emoso na raisonne ngo nakomoyoka motu pasi yango nazolinga mama kolandela yango de a z te ngai nayebi ke liwe ya nango destin nzambe motu nyonso na mokili akokufa toza mabanga te tokokufa yango wana ke mpe ya sonam nzambe abomba ye na loboko na mobali donc vendredi tokozala na bino na samedi vendredi tokozala na samedi tokokende kotika ye na esika na tokokende kotika ye esika oyo ye aponaki soki mpo na famille tonga tokeba kongo ne kongo mais akundama na bane kongo mais gouvernement insiste moyen mpe toloba eza te yango bondimi bokunda ye wapi la nécropole. La nécropole, hein? D'accord, merci beaucoup maman. Bouti kolanda ensemble na biso nyonso ndenge bouti komona maman aboko di defa ndenge nini auti ko intervenir apesi biso ba détail nyonso ndenge nini autaki koboko kobanda musique na eti na kokola na ye kino lelo pe apesi bino ya solo mbela ya oyo wapi bango ndenge nini oyo wapi bango balingi mwana na bango ayeba kokunda mabozi pe ba nde côté tata pe ba lobby papa na ye lokola tata mwasi na uti kopesa liloba moko pe yaya na ye mususu moko pe apesi liloba boyoki awa toza na kati ya ngiringiri esika wapi shop big star ebandaka awa nde esika wapi siège big star ebandaki yango wana omona bana ya quartier oyo basorganize batie podium ndule ezobetama pe bokomona yango na kati ya image ndenge nini ndule ezobetama bazwi mpe batie bakangi balabala batie ba banderole pona kolakisa amour na bango bazaki nango pona moko na oyo ya bango ya mwana ya ngiringoto esika wapi shock star big star yebaki bo comprendre nga big star yebaki kobotama donc bongo nde toyebisaki bino désormais tokokitaka sur le terrain pona kozaka ba information à la source pour vous permettre ya kolongola ba oyo nyonso ezali na nzela ya lokuta po bozwa information ya solo na nsima ya caméra napesi bongo mbote mingi nango babengi Mike Mabone napesi mpe mbote na yakuza akotaka na bowumbu te napesi mbote yakuza mosusu oyo lobi bazalaki na kati ya live na ngai yo babengi yakuza pasha bora topesi mbote à partir ya poto topesi pe mbote na pef bonheur o asoutenaka biso mapa fayulu topesi mbote na maître Saïdi Muzombo kuna na Kimbaville topesi mbote mingi ba oyo ya ngai ya tango nyonso basoutenaka nga bango wana merci lisusu na Épices Sokola sponsor officiel ya chaîne oyo ye wana babengi mon général Épices Sokola na kati ya Dijon mwana mongo loketo sembe topesi mbote mingi nani susu sani kopesa mbote maman Esther na Paris topesi mbote na pesi mbote bongo na papa Aimé na Paris na pesi mbote boleki tellement ebele que na koyeba kosilisa jamais na pesi mbote na Jimmy Mafolo na pesi mbote mingi parce que l'intervention na yo ezalaki kitoko mingi nde boboso na te surtout ko s'abonner mingi na kati ya chaîne oyo parce que 2022 na ebisi bino tout le monde est suspect sauf Yemoko Kolonzambe nde azaki kozala suspect yakuza kotaka na boumbu te bo s'abonner tokoya bongo lisusu na ba information ya sika nde tomonani bongo prochainement au revoir.